alandi bien bon ngape na moni opposé ngape ba kese ba nini osasi nga ba tese bele o fait souhaiter nga nyonso opposé ngai ngape na sana question moko na opposé Bible ndio mtu yako tuta na kwa vérité za kitalatana question moko nga vérité za kitalatana sikoyo ba fille mi bale sikoyo baza ba masa makasi siko fille moko aibisi masa na epire ki antuka na sana likamba ko yebisa yo bomba sekele na niko yoka na mutu te oyo za pire ngai yo kaka mtu koyeba ndenge naza boye ko naza bona sambo na sana zemi koyebisa mutu te mama ebite chéri na nga ebite voilà bébé sikoyo nga naza na 3 questions na kati abc basomba etiri yo pesanga oyo kopesanga balobi yebisa mama na ye b kende koyebisa yeah. Donc c'est que pendant on a battu ça pendant ça on a battu qui mari kutumbe wa fasa kene azana zé tu peux penser la question ni on peut penser bon d'abord réponse nous si on peut finir ya libosona ngewe sa para na n'est-ce pas ya liba na yebisa nini batinyo et puis voilà ban fouet et puis yebisa mettre nini ba chéri na que mwana bebe bon ngai réponse azana ezaka ka moko na ba nyonso yo pesi ngai ngai azoke na bona ce qui est dans la Bible l'amour couvre tout et puis mutu moko iko sepela na mabe ya mutu ya valité oya ao lobina yo sa para na ye na ko iko yebisa jamais ba para na ye kwani bon d'abord ça yo ka ba réponse na ngai yo na pesa hiyo occasion opportunité de répondre pour répondre na ndenge ya mokili na ndenge ya mio na société nga azo kene selo Bible l'amour couvre tout et donc ali boso moi d'abord moi c'est première question ça na parce que quand on parle de moi ça vous aime ma papa est mayele moi na yele il dit là ba kivu of course bon zeno azaro bala ou bien azana célibataire soit azaro bala il dit ba baka na l'impresario soit azaro bala ou bien azaro bala bon balona wana réponse na peut faire en fonction ya côté mais autres la mbisa pour la tabuna todo la boke azaro bala te aza célibataire azui duku ayebisio réponse na place na koki jamais ko eso para na ye pour ani raison na ko para na ye parce que oza affaire familiale affaire privée aza officiellement marié te ezali kamo ya ndako na ye na bapapa na ye azalaka mwana ya ndako wana ye moko epaza konsake ne koyebisa bapara na ye raison koyebisa bapara na ye parce que oyo eza décision interne ya libumu na bango ya papa na ye mutu akozwa desage na kotika ye mpe mutu amwangi ye ate duku ube bakosala nini parce que zeli mpe ezonga nango na nsima te suka koya yo te omona zeli eza kokɔta na kati neuf mois ekokoka kutu te bato nyonso neuf mois moke koyebake mwana filisi bebe donc wana kozongisa ye akende koyoka na bapara akende kaka koyebisa bapara na ye wana nga na koyi koyebisa je parce que encore une fois songisongi na définition olobaki mutu ayebi secret konga ke kobimisa yango donc nga na yebisa bapara nke mwana aza na vele ce n'est pas ke naye kobimisa secret nkola secret nkola nduku ye mwakende koyebisa ya mibale nakoki jamais koyebisa bato misusu mpe parce que kipeya yo mind your business jeune fille o réponse moko naza nango eza te na baquestion ba réponse yo propose ngai réponse aa moko nakoyebisa kolongola zemi te parce que mwana oyo abayisa na libumu na yo ye mpe aza na droit ya vie bénédiction na yo déjà yango wana ye peut-être mutu akosumi peut-être ye mpe kaka oza na ye mwana mosusu akoya na lisusu te okoyanga orege mingi balongola bazemi na suka komoluka bana kolongola zemi te premier conseil le reste kende trouver papa na bango yebise bamakambo eza bachangement ye na nzoto na yo kende koyebisa bango bango eza koza destion moto atie duku wana bakosala na ye nini yo mpe moto azwi duku bakokende na yo wapi wana eza affaire privé familiale ya nzambe mpe kutu nano te ya mibale mwasi yango soki aza na zemi ete aza marie wana kozongisa ka yango epai na yo rezo nini aye koyebisanga makambo ya ndako na ye
peut-être bien moi na sana asa déjà na bébé asana na 1 mois 2 mois donc bébé asana moke amoni ke akangi sous des mususu bon etike asa déjà ko bala zeno na ezuye conseil moko awa eza kutu te sino ke conseil ya maternité kaka akopesa na yango kie yo mama alina kozongisa réponse yango epai na yo parce que yo makambo basi sikotouche yo mama na ntango oza deja na mwana azalaki aza bebe bongo découvrir ke oza na mwana moko so aza koya okomi na duku yo mama alina expertise na nini mpe nateste yo réponse yango mpe na kokolela oyo ya ngai soki kokokana nini yango bosalaka soki oyebi te yo mama oza na zemi bongo oza na mwana aza mpe na mabele bon oyo conseil ezali awa ya monene po ngai moko nakutana nango bato mingi bazopesa baconseil po baza deja na expérience to makambo bakutana nango na ntango bazoconseille bato mpe kilo ya conseil na bango mpe moto ayoki yango azwi yango patondi donc yo mama mwasi alibala oza na zemi oza na bebe epui omoni ke okomi so na zemi mosusu mpo nene ozobanga oza marie eyebani deja ke oza marie bamosusu bato mingi baza bavandi na mabala bazoluka kokota ezo ya te yo olandisi mwana yo ozoka soni yo bato bakosekanga mais question ezali awa ayebisi yango bongana biloko bitana makambo mosusu bakutana nango na ntango bazoconseille bato mpe kilo ya conseil na bango mpe moto ayoki yango azwi yango patondi donc yo mama mwasi alibala oza na zemi oza na bebe epui omoni ke okomi so na zemi mosusu mpo nene ozobanga oza marie eyebani deja ke oza marie bamosusu bato mingi baza bavandi na mabala bazoluka kokota ezo ya te yo olandisi mwana yo ozoka soni yo bato bakosekanga mais question ezali awa ayebisi yango bongana biloko bitana mwasi ayebisi yo lisolo yango ebomba secret naza na buku meme mbali nango ayebi te parce que aza kobanga ke mwana oyo aza na mabele abandi kobeba santé par exemple nalingi wapesa biso qu'est-ce qui se passe nazocontinue koya mais avant na bana nazolobana kobanga te même si okomi na zemi wana ke mwana naza na ye aza bebe kobanga te ndeko na ngai mwana wana olandisi yo mpona nini mwana aza na 1 mois 2 mois même si mwana aza soki na 1 jour ozwili ezemi kobanga te ndeko na ngai kaka zala mayele na mwana wana luka osala tu mwana wana oyo ozomelisaka mabele fo kokata yango mpo nde yo mama so okomi na zemi mabele na yo ebebi mpona nini mwana oza na zemi oza na ye na kati ya libumu azobenda bavitamine nyonso soki oza na 100 vitamine na kati na yo yebaka ndona 9 vitamine esoki na bebe oyo ozomemaka kati ya libumu na yo yo ozozwa kaka 1% ya pamba ozozwa donc luka tu okata mabele mpo mabele ya yo mama ebebi donc mwana oyo bebe oyo ozwili zemi olandisi sala te okate mabele epuis komema mwana wana pampama mpo nzoto ya yo mama ekomi na ndenge okomi na sikoyo na moto ya makasi moto wana soki ozosimba na bebe oyo oza na ye ekobebisa bebe na yo donc luka soki oza deja na bana mikolo même si donc bana wana bazwa soin ya bebe na yo wana mais konéglige mpe mwana wana te po mwana wana akomona ke amour ozalaki na ye kole eza lisusu te mpona nini bamosusu bazalaka na bazemi oza na zemi kosanza bamalaise nyonso wana ekomi kopesa yo bafatigue bebe okomi konéglige yango erreur amona ezoleka bato na afrique mwana alandisi kaka mwana abebi mwana akufi mwa secret wana bazorate donc mwana olandisi ye mwana oyo aza na mabele soin na ye sikoyo fe koma multiplier ebakisama soki oza kopesa ye 5 soin banda kopesa ata 50 soin sikoyo mwana wana luka opesa mwana wana basoya luka opesa mwana wana bamilk luka opesa mwana wana samba ata bandunda mai pesa ye bavitamine eleka ebakisama pesa mwana wana bavitamine ayebi ke vie eza ya pasi mais sala tu papa poche wana soki kotoboka donc mwana oh yes mwana wana fo donc bopesa donc ezwa mwana donc olika même si bolali mbete moko na mwana luka otia ata bulangeta monene esepare yo na mwana oh yes esepare moto ya yo mama ezwa mwana wana te akobeba kokipe bango bato asongisongi wana te tali bango te wankaka diaka mwana luka otia ata bulangeta monene esepare yo na mwana oh yes esepare moto ya yo mama ezwa mwana wana te akobeba kokipe bango bato asongisongi wana te tali bango te wankaka diaka kalulandi mama monsonoko bola na bato asongisongi wana ya botaka chaque mois
bande nga so na so sabino nga moko yelanga réponse na question ma aninga na bosa na ko kozanga question oyo azuzeni ayeko yesa yo camarade na ye uko yesa wa para so kaza jeune fille na ko yesa ye fille wala kile ko yesa wa papa na parce oyo za makamu ya famille na bino oya jeune fille de susu na nani atamwa mokele susu ko yo mu jeune fille omoni ko ozuzeni yo zeme suka nango après tout eko makana libanda izonga na kati yesa mama na faut pas na basi wa mimi ko mwana mwasi même temps azwa première période na ye nanu na mona ate mwana wake na wesa papa na moni ba kena ka wesa mama na bango oh yes ba kena ka wesa mami mama na moni nia sio mama soko zana mama na fille jeune fille ça camarade mama na yo yesa mama na yo makamunyo so ko wela te tangu yo ko bala oyo no za ko luka 24 heures zanango yo zo kana ko wela ka na yo na kubito